Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir chez vous. Et merci à vous. Merci pour votre patience. Merci pour votre temps. Merci à tous les abonnés de cette chaîne Perpétuité TV. J'ose croire que vous avez suité et je pense que Naba Maman Nyonso où ils ont mois de mars, toujours continuer toujours qu'on enjoy mois de mars Naba Maman Nyonso. Bonne fête de la femme à toutes les femmes du monde et surtout particulièrement à toutes les femmes de cette chaîne. Bonne fête à vous. Je pense que vous allez continuer toujours qu'on enjoy na moi oyo. Si je suis là, c'est juste tout partager. C'est je moko. Et c'est vraiment très important à une personne qui m'a écrit et ça fait déjà une semaine comme peut-être que j'étais un peu busy, je n'ai pas eu le temps et aujourd'hui je suis obligée de faire la émission et de partager le monde abino juste tout ce abino si vous aurez le temps il y a la vidéo oyo beau commenter nassé. Et cette personne a besoin vraiment de commentaire na bino, a vraiment besoin d'attendre un message na bino pour permettre à yeba ndenge nini ya kosala na situation oyo ekomeli. Émission na biso ya lelo et tozo solo là ezali solo ya ndeko moko abala na mwasi na ye baboti mon aliboso et moi c'est abotaki na césarienne comme tel que tu as vu que ceux qui m'ont saboté na césarienne c'est un peu mon toi par pour toi tu en as battu pendate et c'est un peu mon toi asunga ndeko mobali asengaki mama ya mwasi aya ofana na bango pour kasunga mwana na ye ya mwasi oyo abotaki parce que eza mwana na ye ya liboso oyo aboti et puis écoutez peu aboti na césarienne. La maman elle était très contente à mon avis vraiment bien. Il y a comme mwana na ye mwasi kobota et puis mobala ya mwana na ye kosenga ye aya kobokola mwana wana parce que mwana oyebika mwana liboso sengaka moto azala wana mpona osunga. La maman elle était là banda kofanda na mwana na ye na mobali ya mwana na ye. Esali pe ke papa ya mobali aye vacances parce que avant na bango te aye vacances epai ya mwana na ye ya mwasi. Aye vacances epai ya mwana na ye ya mobali pardon. Aye vacances bayambi papa bafandaka or papa wana bakoma na bango mwasi na mobali na mama ya mwasi ayebi te mobali pe ayebi te alors bavivaka na bango soki bamoni mwa espace na bango etikali bango bana bayeba te bamonaka ke bapapa bavandaka bien mpona bamona yango eza kutu bénédiction parce que boyebi ezala mingi ezala très rare ozomona mwa bokelo na kota ya mobali bavandi mpena bazosolola ezalaka mpena mingi te omonaka bakosolola na bango me bakoma mpe neti bakamarade nde babanda omona bango kosolola kobetana kosimbana bazalaki mpe na makanisi te ke bakokokoma na baniveau moko boye bakanisanaka mwa mabe bazalaki na makanisi wana te. Et un jour eyosalaki la dame abotaki il fallait que akende na hôpital mpo bakata ye basinga parce que pota esewumelaki asengaki na mama na ye mama biteli kozoki na hôpital atikelanga mwana tofanda na ye natikala na ye soki oye je pense que nga mpe fona bima. Alors mobali akendaki mosala et puis baseri wana bajour wana banoyoka bien te ake mosala esali ke mwasi mpe ake hôpital mobali temaka bandoyoka beti na mosala kuna esimbi te azonga ndako abengi mwasi na ye mobali azalaki na mwa bamoyen
abengi mwasi na ye sinon naza na hôpital oza na hôpital ozaka ye moko owi nazanga moko mama alobaki na atika na mwana ok nga nazoki bien te nazongi ndako ok tokutana kasi na ndako papa ndeko mobali azongi ndako akotika porte ofungama rideau banda akoti moto aza te na ndako oyo akoti ayoki moto azoloba te ata mosusu mama alali bi papa bimi bon ata kuna makanisi wana te akei akoti na chambre na ye atala moni mwana mwana alali baza batiki mwana boya olala adepose sac na ye aséchange abandi sikoyo okende na chambre papa na ye pour ata so papa na ye azali parce que na chambre papa na ye quand même akoki kobeta porte ya papa na ye tout comme akoki kobeta porte akoki kobeta te parce que aza papa na ye azokende na chambre papa na ye azofungola kaka chambre papa na ye amoni mama ya mwasi na ye na papa na ye na chambre tellement émotionné ndeko mobali agangi azongisi misaki kwa vertige na kobanga wana mama abimi akimi akoti na chambre na ye papa amonaki déjà mwana na ye koganga wana efere koganga esalaki bien te aluki alatelamba aya akalme mwana ya mobali akomoni se papa osalinga boye mpona nini papa vraiment lelo kolala te ifoka ozonga makambo mpenza siki bobandango bandakala biso toyebaka te biso kasa nde bovandaka boka na bino bien eza kaka nde tobalani nde bino mpe bolingani bino bokoma na makanisi mosusu papa osalinga boye mpona nini papa vraiment pardon azopesa mbongo ozonga avaki mwasi na nga ayiba makambo papa yebisi c'est bien mon fils na ozonga naboyi na nga te nga mpe nayaki na nga congé na nga mpe ekomi na suka mais il faut oyebango ke belle-mère na yo aza na zemi na nga papa osalinga boye mpona nini obomi ngai sikoyo mwana wana akobenga nga nani akobenga mwasi na nga nani bosali biso boye mpona nini ndeko wana ya mobali très déçu na papa na ye très déçu na belle-mère na ye ayebi te abanda koyebisa mwasi na ye nini abanda kobetela mwasi na ye solo nini soki abeteli mwasi na ye réaction ya mwasi na ye ekozala ndenge nini epuis mwana wana oyo aza na nzemi ya belle-mère na ye akobenga ye nani akobenga mwasi na ye nani donc c'est ça vraiment le problème oyo eza sujet ya émission na biso ya lelo vraiment esali pasi esali mpe mawa ntango natangaki mpenza histoire wana oyo ndeko akomelaki nga nakaki pasi nakaki mawa mpona ngai vraiment nakozala na mingi te nakopesa bino mo bata na bino bosavoure puis bozwa ta na bino kokomela biso bino baoyo bokotala video oyo bosunga ndeko parce que jusqu'aujourd'hui mwasi na ye nana ayebi makambo wana te azomituna soki ayebisi mwasi na ye réaction ya mwasi na ye ekozala ndenge nini vraiment azobanga mwasi azoremarke indifférence moko mobali nakomona na ndako mais mobali azo toujours kosalaka mwasi na ye ayeba makambo wana te ayebango te nano parce que azoluka bavoi nini oyo obanda oyebisa mwasi na ye problème yango wana ndeko akomaki tosunga ye bino baoyo botala video oyo azomituna mwana wana akobenga ye nani eske mama bokilo na ye abota to pe balongola zemi yango mwasi na ye ayeba teki mama na ye bakenda ye kolongola mama na ye zemi to ayebisa mwasi na ye aza vraiment na ba équation yango wana biso baoyo tondima kosabone na chaîne oyo mpe na baoyo nano tozwi ntango kosabone te boya toyeba kosunga ndeko na biso ya mobali mpe na baoyo bazwa temps ya kotala video oyo boya tosunga ndeko na biso ya mobali na réflexion na biso topesa ye makanisi asala nini
Pona ngai na ko regrette mingi. Maman fallait na ko pesa ka maman na conseil pona koloba ete maman fallait otala vie ya mwana na ya mwasi. Peu importe ba sentiment ozaki nango vis-à-vis ya papa ya papa ya mobali ya mwasi na yo ya mwasi na yo ya mwana na yo pardon, il fallait otala par d'abord ya mwana na yo ya mwasi. Nayebi te âge na yo ezalaki âge nini pour que ondima ya kobima na papa ya mobali ya mwana na yo. Nayebi te. Nayebi te raison nini oyo epusaki yo okoma ntina niveau ya koreagir ndenge wana. Mais mpona ngai oza mama, il fallait otala part ya mwana na yo. Il fallait pas okoma ntina niveau wana oyo okomi ntina kokumba zemi ya papa ya mobali ya mwana na yo ya mwasi. Vraiment nayebi te ozotia mwana na yo na condition nini, otie mwana na yo na condition nini, mwana wana soki lelo abotami akobenga mwana na yo ya mwasi nani, akobenga mobali ya mwana na yo ya mwasi nani. Vraiment ntango tosalaka makambo ata makambo yango ermo ezala na basentiment, ermo ezala na banini, tozwaka temps ya korefléchir, tozwaka temps na biso toyebaka likambo na osala suka nango ezala nini. Mpona mokili oyo eloko nyonso ezalaka na bit nango, eloko nyonso ezalaka na bit nango. Quand tu fais ça eza pour oaboutir na eloko boye. Alors ntango yo banda osala eloko wana oyebaki te ke un jour mwana na yo ya mobali to mwana na yo ya mwasi akoyeba makambo yango et après obanda obongisa nini mpona bango. Alors ndeko mobali nga na opesa conseil ozwa courage oyebisa mwasi na yo, oyebisa mwasi na